Bienvenue na Botes Info na biso ya lelo na kati ya Mbanza Mboma na Congo Central. Tozo lakisa bino lelo ka na kati ya découverte ndenge tomesana o lakisa bino ndenge nini basalaka mapa na kati ya Mbanza Mboma. Bana Mbanza Mboma baliaka mapa nini lolenge nini basalaka yango. Tokende epai ya ba oyo basalaka yango mpona découvrir le plus. Bonjour papa. Bonjour. Okoki ko se présenter? Oui, nakoki na mi présenter pana bino. Kombo nani? Kombo nanga Mwango Dona. Ah, toza wapi? Toza na kati ya Mbanza Mboma na musala. Mais namoni musala nini bozo sala? Biso tosalaka mapa ya bana classe. Mapa boulangerie, mapa ngo bosala ngo ndenge nini? Ba mabiso awa mapa tosala ngo kaka na maboko. Po tozangi machine. Et puis tozangi pe diviseur kaka na maboko, tokata pe na maboko. Diviseur ndeo e kataka mapa. Pesa forme. Voilà. Siko bosala ngo ndenge ni bosala ndenge ni po bopesa forme na mapa na bino wana o bozo sala. Bon, na mapa na biso wana po to pesa ngo forme na tongo soki toye to bandi pati to sali pati mais pati va to bana pati to sala ngo na maya moto. Moto makasi te. To tie na kati kuna na peintre. So to tie na peintre bu to zui mai to tie mungwa après na levire. To bandi ko balola kaka na maboko. Pati ya quantité nini o bo balola na maboko? Saki mubimba. To balola saki mubimba. Maboko pasi te. Bon, to mesana déjà. Siko bosalelaka ba produit nini pona kokoma tina mapa? Kaka mungwa na levire na farine ngo esili ba produit so to chaka te. Ba produit chimique to chaka te. Kaka wana kaka na ipsio. Mapa ngo pe ezala ndenge moko na ba mapa mususu pona yebi na kin ba mapa eza lolenge belé. Mais bino sko ezala ndenge ni. Bon, oya biso na gogolo ba ya kisasa bango ne babeta ba pati na bango na machine. Biso na maboko. Différence eza kaka pona machine. Na maboko na ndenge tozolia presque peu presa nuka ndenge moko. Ndenge moko. Botumba siko mapa na bino ndenge pona mwe boza na courant. Bon, furu yango wana oto tumbelaka mapa. Avant to tumba to chaki déjà moto na kati et chauffer. Ce que chauffer to bimisi moto wana. Furu etikali libre. Après tout dans quelques minutes après to bandi ko cha bikalunga mapa na kati. To zipper porte. Ce que to zipper porte entre 5-6 minutes ou 7 minutes to bimisi. Ebeli. Donc où me la nangote? Et dira kati. 5 à 7 minutes mapa ebeli. Ebela bien tina kati. Si na kati. Namoni pe papa mususu. Bonjour papa. Bonjour maman. Yo pe osala awa. Osala awa. Betela biso no mwa lisolo muke ya ndenge nini elekana na kati ya boulangerie awa na Mbanza Mboma. Bon, elekana yango bien. Bafutaka biso pe bien. Na makambo nyonso pe ezalaka yango bien. Apart tobaya miliki te ya nini wana ya mai oyo ezanga sucre tobaya wana te. Utilité nango nini? Komela miliki ya mai wana en tant que boulanger. Pona tibera pona maladi mususu. Donc boulangerie eza ba méfait o ekozaka na banzoto bato soki bazosala yango. Bon. Bana bana musala oyo nana la moni fait moko te. Ya mabe. Nana moni te. Siko yebisa biso soki neti bayebisi yo osala na boulangerie moko na kin na awa o préféré wapi? Bon. Nyonso ka izaka ba boulanger kaka mais so bayebisi nga na kini kin. Faut na kenanga bango pe bamoni pe tala oya ngabli lisusu. Ndenge ozalela. Bo produisa quantité boni par jour ya mapa. Bon. Tu beta sac mais tu bimisaka ba 580 bien 530. Non pas. 530 par sac. Oui.
Na maboko 530 mapa. Na maboko. Par jour. Par jour. Pas cité. Pas cité. Tomesana. Tomesana pour nous sala. Pour na bandi ate na banda na sonabata pa de l'eau na lengo kuna bango sala tongo ti butu soki tongo soki ye lisusu tosali ti butu lisusu kaka ndenge wana to bango zonga na ndako te awa kuna nazomona kutu simple. Merci. Toza na kati ya Mbanza Mboma ndenge nalobi bozomona bino moko boulangerie ya Mbanza Mboma ba condition nini basalela mapa na bango mais balobi que différence eza makasi te entre boulangerie ya Kin na ya kati ya Mbanza Mboma baliaka mapa ezalaka kaka goût moko sauf que bango baza na mwa difficulté po basalaka mapa na bango na maboko sac moko ebimisaka 530 pain bazosala pâte na maboko baza na besoin ya bamachine aide eutaka partout bino bato bozotala soki kosunga ekoki kozala non mingi oloba eza te tokomi na suka ya Botes Info na biso ya lelo oyo tolakisaki bino boulangerie na kati ya Mbanza Mboma comment est-ce que basalaka bamapa na bango tosuki awa lelo. Merci na équipe technique, je vois Shiso Tambwe, Denis Bouene la coordination, Noël Tantou, notre manager Ado Panzu Fumu Kongo Mwana Fumu Kimbangu. Merci à tous ceux qui nous suivent et à la prochaine.